Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali na basango tokopesa bino pona kolakisa bino réseau oyo esalami awa na poto babengi yango réseau ya intoxication. Réseau oyo basali yango na système ke ya ndenge ya kopesa ba information moko ya lukuta ndenge nini ya ko déstabiliser pouvoir en place kuna na Congo. Mais tozali koloba tango nyonso ezali na bato mingi bavandi na poto bazokanisa ete bakonzi na biso ya lelo na kati na Congo bazali kaka na ba idée ndenge ezalaki na tango ya deuxième république ke soki moto alobi likambo bakwa mbala moko sans ke ba vérifier source ya likambo wana bakoloba tango mosusu likambo moko pona ndeko moko sans même ba vérifier yango mbala moko bazweli yango décision te. Toza koloba yango ete bino bozali kokanisa tango mosusu na motu na bino Joseph Kabila azali ngoto bobo. Bino bozo kanisa Joseph Kabila azalaki neti Mobutu oyo ndenge babengaki oui ngwanda koya koloba likambo andimi njimbi koya koloba likambo andimi, donc azalaki kaka oui. Joseph Kabila azali oui te. Joseph Kabila azali président oyo tango ata ndenge boza kopesa ba masolo na bino ba nos na bino kokanisa te ke Joseph Kabila kondima bino kaka boye. Boye baka yango ete bakonzi ya Congo lelo baza ko travailler te na système ya tango ya deuxième république. Lelo na kati ya Congo ezala to ye koloba likambo pona moto. Avant bazwa décision commission d'enquête ko sala mapoba ye ba likambo wana ezali ya solo to ya solo te. Pona nini tolobi boye bandeko? Ezali na groupe to réseau moko esalami awa na poto. Na kati na réseau wana ezali Atala Kuchakudia, Mama Kalanga, Bishop Bishop Chatumba na bato mosusu basali réseau moko bandeko. Réseau wana o ezali réseau d'intoxication. Réseau yango ezali ndenge nini bandeko boka to expliquer bino. Basali réseau moko boye oyo ezali réseau ya média. Oyo bayokani ndenge nini bakobanda kopesa ba information moko, par exemple bakoki kozwa tango mususu dossier ya Pasteur Ngoyi Mulunda baleki liboso ya caméra babandi koloba makambo tango mususu pona Pasteur Ngoyi Mulunda. Oh non, tokutanaki na Pasteur Ngoyi Mulunda. Pasteur Ngoyi Mulunda lobaki bo koloba ba makambo kaka ya lokuta pona nini pona kocha mobulu kati na bango kuna na Congo. Po ete ba information nyonso tu o lelo baza kosala ba scorpion noir basi bazwaki ba information nyonso ndenge nini lelo sikoyo babandi kosala politique ya ko déstabiliser kolinga ko déstabiliser
pouvoir en place na ndenge ya information na ndenge ya média, la guerre des médias. Nde sikoyo eloko babandi kosala. Bandeko. Tala sikoyo après avoir Mama Kalanga na soi-disant Bishop Chatumba na ba message na bango oyo ndenge toza kobenga yango la guerre des médias oyo bazali kosala mpona kolinga kodestabilize. Tala lisusu atala kuchakudia aye komonte na créneau aye pe na numéro na ye. Numéro ya atala kuchakudia ezali nini? Ya ye sikoyo ko posa ba masolo pona Pasteur Ngoyi Mulunda. Aza koloba ba makambo oyo Pasteur Ngoyi Mulunda yebisaki ye. Ba makambo ya lokuta oyo ndenge lelo bakomi ko préparer la guerre des médias, psychologie ya ba peuple bakomi ko préparer bato, mais baza koyeba te ke Radio Zoomel mil tozali wana pona ko dénoncer biloko na bino nyonso bozali ko sala na CC. Ba makambo nyonso tu oyo atala kuchakuda ke kolobe pa ya Roger Bongos aza menteur. Bandeko, est-ce que boye bakatina ba combattant ba bengana ka atala kuchakudia? Boye bitina ba bengana ka ba ki ko comprendre que atala kuchakudia c'est un grand menteur. Pe ba combattant ya Londres ba bengana ye lokola mbwa. Kaka na balokuta na ye ngai na yebani na mutu boye na yebana kina docteur wa bana ko traiter Mobutu alobi Mobutu kalate na yebana kina ba konzo bango ba cheki Mobutu passe ya yebana kaka na batu wana minene me ye moko asala ke logo te po ete akomata président ya Congo. Est-ce que bomona ka likambo normal ya yebi kaka ba sekele ya ba conjugation su ya Congo pe ndenga lobaka ke ayebani na batu nyonso oyo bachaka bakonzi kuna na Congo. Mais ye moko ganga kama makambo politique pona nini asalaka te pepo asolola na batu wana ba betela image akende kokoma mukonzi na Congo. Bozo mona lo esika lo kuta ya tato yo bandeko. Yozo mona mandefu esalis forme ya mbanzantomo. Mandefu nyonso eteli. Soki papa koli yango ba nini yo ba couleur wana ya mbanzantomo nani ayebi. Chakudia sana lukuta tato yo bandeko. Azako kosa Pasteur Ngoyi Mulunda azalaki na ambassade de Belgique akoti na toilette azako komelanga testo alobi te ndenge zali vraiment na yebite tala atala ku Chakudia ko zomba lokola bana mikete. Ba jeune bino ndenge bo préparer ki bo sala siko la guerre des médias to yebi yango. Toyebi yango oyo ndenge bo lobaki te bo déstabiliser bango na ndenge ya ba information ya lokuta. Toyebi ezali mawape pasi mais ndenge ezali wana boza contre mire. Boza contre mire ya makwanza to konguruta bino. Atala kuchakudia ba mensonge na bino ekolekata mokete. Tant que Radio Zoomel mil ezali wana boza komikosa. Mama Rosalie na pesi. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo tokoyebisa bino ete ezali mawa mingi pe passé. Komona lelo ndenge nini ba Congolais ba tata mibimba bana mikete ba tata bakomi lokuta bakomi kosala ba réseau moko pona kokosa bandeko. Oyebi bato mingi lelo bazali kokanisa ete ndenge na tango ya deuxième république ezalaka ndenge bazalaka na système ya kokosa na makambo kotia mobulu na kati na ba ministre. Bango pe bato yo bakimia ba Mobutiso bakimia wa na ba Tshisekediste balingi ete basala système wana pona kolinga kotia bato ya gouvernement mobulu. Mais toyebi réseau wana ndenge esi ebandi ndenge ebandi ko fonctionner. Bakonzi ya Congo bazali bazoba te. Po ete basi bazwaki pe information na kala ndenge nini bozali ko monter réseau moko ana poto oyo bolingi ko banda ko pesa ba information ya lokuta bokoki kozwa likambo ya Pasteur Ngoyi Mulunda boleki liboso ya caméra bokoseli likambo bozwia son excellence Lambert Mende boleki liboso ya caméra bokoseli likambo bozwi tango mosusu ya Zakari Baba Baswe boleki liboso ya caméra bokoseli likambo bozwi tango mosusu ya ministre Songolo boleki liboso ya caméra bokoseli likambo bolingi bosala nde la guerre ya média pona nini po sikoyo ba information bozali kotinda susi na bino bokanisi ete ekosala effet kuna ekokotisa mobulu bango na bango po ete baswa na babunda mais bozali koyeba teke onyosu bozali kosala ezali eloko moko ezalaki déjà démantelé depuis kala. Pasteur Chakudia soki na lobata Pasteur Chakudia atala ku Chakudia
Yo yebi ba makambo yo zali koloba. Ozali na lokuta ya kosakana te. Mokolo nini oyo ete ye nani pasengo imulunda akomela yo testo tala na koyebisa bino bandeko boyebi bato bazalaka ko soki bazali na ba preuve ayebi kazali kokende koloba likambo moko na television oyo aza na preuve nango bandeko batikaka yango na ndaku te bango ndenge toyebeli bango akomema yango po alakisa yango na kamera bomoni soki baye na bamakambo ya lokuta ezalaka kaka pasengo imulunda akomela nga testo naza nango kuna na nini bandeko yo kanisi moto lokola chakudia atala ku chakudia mokolo oyo ye pasengo imulunda akomelaki ye ba texto wana na ndenge tangu ba resultat pesami bomonaki ndenge nini ba makambo ebandaki koloba mao donc ye abombaki yango kaka azelaki ti mokolo akoya liboso ya kamera ya oyo mwana mobali oyo Roger Bongos muyibi mususu oyo ndaye akoyebisa bato ke nani akomelaki ngai bandeko soki bakomelaki ye mpona nini chakudia achaki yango ata na Facebook te po ete bango balingaka makambo ya kimona meso soki bazwi ata mwa preuve ya moke mbala moko ifo bakima mbangu bakende kolaki mpona nini alakisaki te bandeko bomoni babiloko nyonso baza koloba na dernière minute oyo ezali babiloko mwa raison moko boye esalami ndenge nini bakoya na liboso ya bakamera mpona kobanda kopesa bainformation ya lokuta balingi sikoyo baluka ndenge nini ya kosala na systeme ya Mobutu ndenge ezalaka ntango bainformation wana eza kokende eza kokoma kuna na Congo epesa confusion sikoyo bakonzi na bakonzi bakoma na baconfusion wana ezali baje na bango mais epai ya Joseph Kabila ekosimba te bino bokanisi Joseph Kabila azali ngoto bobo bino bokanisi Joseph Kabila azalaki neti Mobutu oyo ete bakoya koyebisa ye likambo boye azwi décision sans même vérifier bandeko boza komikosa atala kuchakudia oza komikosa omoni lokuta na bino tala ndenge mbanga na yo esali ekomi neti suka omoni masangu bomoni masangu bandeko zwa lisangu longola yango baposo tala na suka ya lisangu wana ndenge bimisaka mwa mandefu moko bo ndenge mbanga na ye esali ndenge boti mwa mandefu wana bandeko somo abimi kaka mbanga na ye na se esali kaka neti se ya lisangu bandeko yango na bandeko lokuta na bango ekosimba te bazali kokosa me bazali koyeba te raison na bango tosi totimbelaki yango kala na kosenga na papa Botamba atiela biso sikoyo ba image to banda kotala po ete to explikaka bino ndenge nini lokuta ya bato oyo ezali papa Botamba ba image s'il vous plaît. Qui sait qu'il dit aujourd'hui je veux rassurer les Congolais. Le 28 novembre 2011, c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu. C'est lui le président du Congo. Et tout le monde entier le sait. Parce que moi je parle avec ces gens en coulisses. Ils le savent. Même pendant mon séjour ici, ils me l'ont dit. Effectivement, c'est lui. Même Mulunda, le pasteur Mulunda, à 3-4 jours de sa prononciation de ces élections-là, Mulunda m'a écrit sur mon Facebook. Il m'a demandé d'amitié, nous nous connaissons. Il m'a dit mon chef, et il connaît mes positions. Il m'a dit mon chef, est-ce que vous pouvez me prendre? Il faut filmer ce que je vous dis. À 3-4 jours avant que Mulunda ne prononce ses résultats, il m'a demandé l'amitié, j'ai montré à mon conseil juridique, regarde Mulunda. Il dit, président, il faut le prendre. Mulunda était où? Il était dans une toilette au 4e étage de l'ambassade belge pour m'écrire. Il me dit, mon cher Chakoudia, je suis devant un fait accompli. Tshisekedi a gagné les élections haut la main. Ça, c'est l'expression de Mulunda sur mon Facebook. Et j'ai gardé ça. Il dit, je suis otage des Occidentaux, je suis au 4e niveau de l'ambassade de Belgique. Quoi faire? Il me demande de publier les résultats. Mais c'est Tshisekedi qui a gagné. Et il me dit, mon cher, je suis dans les toilettes. Hein? Et mes gardes viennent d'arriver, je ferme. Il a fermé, il est parti. Deuxième jour, à 10 h le matin, Mulunda est venu. Il m'a dit, mon cher Chakoudia, je suis congolais de souche comme vous. J'ai un problème. Je suis otage des Occidentaux au 4e étage de l'ambassade belge. Ça, je le dis, je donne ma tête à couper. Je suis à l'ambassade belge, otage des Occidentaux. Il me demande de publier ces résultats. Mais comme je vous ai dit hier, Tshisekedi a gagné haut la main. Demandez à la population de clamer ses droits, on va vous le donner. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire.
Vraiment bandeko. Botala ndenge tato ya muluba azomona biso ba peuple congolais neti bazoba. Nayebi te soki bango baza kozwa biso kaka na moment oyo ya deuxième république ndenge tozalaka bangoto bobo. Bato oyo babandaki koyeba makambo te. Bandeko, bino bokanisi tata oyo azala na ba texto to ba message oyo Pasteur Ngoi Mulunda komelaki ye oyo alobi ete azalaki na ambassade ya Belgique. Bandeko, tango bato opposition bazoluka ba preuve po bapesa balakisa na mokili koloba ete Tshakudi avandaki na bombi yango po abandaki kozela nanu bon moment na ye po sikonda ya koloba ngo liboso ya kamera ya mwana mobali oyo muyibi oyo nani Roger Bongos. Botu na ye tango bato bazalaki kolela likambo ya ba preuve bazoloba ete ba preuve bolakisa balobi ete tricherie salami bakosi Tshisekedi a gagné boya na belema azalaki wapi. Donc koloba ete yepe abombaki yango nanu likambo ngo nde lelo ndaye kobimisela bino abandeko boniko boni bozola kolinga kozwa bato neti bazoba bo bino bokanisi moto lokola Tshakudi ndeko na ye Kasai ndeko na ye Kasai Tshisekedi a gagné ba élection bazana ba elema yo kanisi Tshakudi ya bomba ngo kaka lelo nde ya kobimisela bino aya kolobo Pasteur Ngoi Mulunda tala botika ba jeune na bino na bozali ko sala bozwa bato lokola bazoba te bangoto bobo na bino te. Wayebi ete nazali kokamwa lelo bato ebele bakomi lokuta yango na tolobi ete réseau oyo esalami na poto ekomi réseau moko ba créer réseau moko ya ba fausse information na media kopesa ba fausse information na media pona nini pona kolinga ko déstabiliser bato. Bandeko bomituna ye Tshakudi oyo atie mandefu lokola se ya bitambi ya nani ya masangu mandefu esali neti soko fungoli masangu longola kaka baposo na masangu komona na se wana ndenge esali ndenge kaka mbanga na ye esali na mwa mandefu wana. Bandeko bomituna ye abombi information na depuis Pasteur Ngoi Mulunda apesaki ye abombi yango tamboni po lelo nde ya kobimisa yango. Tango bato baza koganga baza koloba ete toza na besoin ya ba preuve bato opposition bake na cour suprême pona nini azwaki ba elema yango ete aza koloba alakisa na mokili. Bandeko ba montage nyonso baza kosala ba fausse information nyonso baza kosala bakolonga te lokuta na bango pamba toyebisi bino ete bakasaye baza kosala nyonso bazali nsima ya Tshisekedi balubo bazali nsima ya Tshisekedi baza kosala nyonso me bakolonga te loba kaka bosala yango na ndenge ya malamu na ndenge ya juste nzambe ya kondima bino me soki bozali kosala yango kaka na ndenge ya lokuta na ndenge ya kimoyibi nzambe ya kopesa bino mpe nzela te. Bandeko yo kanisi moto lokola Tshakudi ndenge toyebi tato ndenge akwakulaka ndenge aloba mwasi sima bino bokanisi tato azala na belema ya ndenge wana tango makambo eza konginda baza koluka ba preuve tato aloba ete bombi yango depuis Pasteur Ngoi Mulunda ayebisaki ya avandi kaka nde lelo ya koloba kozwa ba congolais lokola bazoba te bayebi yo koza lokuta oyebi tina. Bandeko bomituna boyebi tina nini ba combattant ya Belgique ya nani ya Angleterre ba bengana tata oyo Tshakudi ba bengana ye po bayaki komona ete abandaki koyela bango ba influence o ngai na yebani na mutu moko aboye azalaka mutu oyo ayebanaka na Mobutu ngai na yebanaki na docteur oyo abandaki koetudie kusala makambo mpona Mobutu ngai na yebani na bakonzi boye kaka lokuta bayaki koyeba lokuta na bandeko ba bengana ye lokola mbwa. Bandeko Tshakudi yako azali mutu ya kolanda te yo oza komona ete moto mobimba makambo alobaka ata tina te yo ozomona ete tellement akosa tala ndenge sikoyo nzoto ekomi kaka mikuwa na mikuwa otali ate elonge ekomi mikuwa na mikuwa po lokuta eleki omoni ndenge nzambe aza kolakisa meme na banforme ya banzoto na bino nzambe akomi kolakisa yango otali kaka moto bolobi moto oyo tina te bandeko na motu ya elonge ekomi kaka mikuwa na mikuwa mpona nini lokuta eleki. Bino boyebi teke o nyonso tu lelo bozali komona ezali ba punition nzambe azali kopesa bino po ete bozali na lokuta yo ozala na ba elema
na ba preuve obomba yango bambule belé po sima lelo ya koloba ete pasengo imulunda 3 jours après ba élection alobi na kosala de bambilongo ya minene yozala nango yobimisa te tango Tshisekedi bandaki kolela katuka moyibi kata nanu mandefo ezali na se ya mbange za kotia salite oza komona te papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît a laissé est sorti. Je lui ai dit mon cher Mulunda, publie la volonté de notre population. Ils ne te feront rien. 3-4 jours après, Mulunda est parti à l'hôtel là, il a fait sa publication. Mulunda a fait la publication. Mais avant ça, Joseph Kabila était à Goma. Vous vous souvenez, au moment où Tshisekedi est parti à Goma pour faire la campagne, Joseph Kabila est tombé à Goma. Il a pris ils sont tombés à Goma tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez la mémoire. Hein? Cette nuit-là, Joseph Kabila a fait une réunion de travail sécuritaire avec les Kika et les autres. Quelqu'un qui était là-dedans m'a écrit. Il m'a dit, Raïsi nous a tous réunis. Il nous a dit que je suis déjà gagnant de ces élections. Mais le problème maintenant, c'est comment mater la population. Nous ne devons pas me publier. Là, on n'a pas encore voté. Nous ne devons pas me publier, mais le problème, comment mater la population. La bandeko vraiment tokosenga na batata oyo batala kutia kudia oyo bozalaka ta na mwa soni na bano bino boboti oyo bazomona baaventure bino bozosala ya boye bozalaka ta na mwa soni bandeko tala babiloko tato aza koloba ye kaka bapesaka ye kaka bainformation abi quelqu'un akomeli ye mpona koloba ete Joseph Kabila alobi ete nasi na gade baélection mais maintenant tokoluka ndenge nini mulunda kopiblie nini oyo toyeba ndenge nini tokoma te tala bino bozo kozwa bato neti bazoba bino bokanisi soki Joseph Kabila ayebaki ete akoleka na ye na ndenge ya mayuya ndenge bozwa koloba. Alors pourquoi ba effort nyonso asalaki ya kobattre campagne na ye na motoki na ye nyonso ya nzoto asalaki yango pona nini oyebi botika nde lokuta oyebi Tchakudia atalaku Tchakudia tozoyebisa yo yoka soni tomonaka mwana na yo moko mwasi abetaka guitare azali soki musicienne yoka ta soni pona ye po ete ezali soni po tango bato baza komona meme mwana na mwasi bakoloba atala tata na ye mutu ya lokuta aza lokuta aza kokosa bapeuple congolais Tchakudia pona nini lokuta ya bo yo tata monene bo oza na lokuta ya bo pona nini donc bainformation na kaka yo babengaka yo kaka bayebisaka me bandeko bino bokanisi mutu lokola Tchakudia pona lakisa bino susu ke makambo eza ya lokuta ndenge mama ozali autaki koloba bino bokanisi mutu lokola Tchakudia ba information ya boya za kozwa bino bokanisaki alikaki larguer yango mbala moko te bapeuple bayeba ndenge boyebi tato ndenge akokulaka encore bayebi te Tshisekedi ndeko na ye muluba bino boyebi te linga kokula bandeko oyebi yango na nazo koloba ko bapeuple congolais tozala bazoba te basakanaki na biso na tango ya deuxième république basakanaki na biso bakosaki biso mais sikoyo tozala su tokokosama te bato baza koboma mboka nde bango bandeko bino bolobi ke Tshisekedi agani baza koloba boya na bapreuve na bino yaka te bapreuve na bino kaka ezali kaka komona boke liboso ya kamera boboti likambo otala boye nazalaki na bo mais yo pasteur soki nani atalaku Tchakudia soki penza makambo oza koloba eza vrai tango Tshisekedi bandaki kolelalela mpona likambo etali bapreuve mpona nini ozwaki bamakambo pasteur Ngoyi Mulunda komelaki yo te osali yango bakopi otindi bino boza kaka wana mpona kokende koluka kosalisaka banani babileté de vote ya lokuta ya badoublir ya bakopi mpona kozwa kolakisaka na mokili botala baputriche ebongo makambo minene boye oyo pasteur Ngoyi Mulunda asololi na yo mpe olobi akomeli yo loba ete obombaki yango kaka lelo nde komi koloba yango tala botika bakomedi boko boza kosala bapeuple congolais toza bazoba te tala boyebaka yango 32 ans tozwi expérience ya kosakana te balukuta na bino ekoleka te yango na tolobi ete sikoyo basali réseau na bango ya ndenge nini ya kobanda kokosa baza kokoselanga bakonzi ya kongo makambo mpona kolinga kotia confusion kuna me bino bokanisi ete pouvoir ya Joseph Kabila ezali lokola pouvoir ya Mobutu oyo ezalaki ete bato baza kofunda na makambo ya lokuta mpe baza koboma bato
tiela na ba poison pamba pamba. Joseph Kabila zango to bobo te tango mosu bozolo ba ete azama yele te tika to sala ba biloko bosoki to lobi boy e ko pesa bango mobulu kuna tala bozako mikosa bozako leksa tampamba yo tata oyo atala ku chakudia tika nde ko kosela pasengo imulunda makampo makambo nyoso zoloba eza débouté oyebi ke bato mitu esala ka bago mitu na yeba koloba oh mais tato yo benza soki ba makambo azakoloba makambo benze salamaki mais makambo alobi ke salamaki 3 jours après ba élection mais pona nini tangu pasengo imulunda ka atukomela ke ba biloko tangu ba bazako ba likambo ya banini pona nini ya lansaki message yango te batu ba yoka au moins sika nde batu bazako mona te bozo ba lokuta ba histoire bino moko bozo fabriquer yo kanisi na Facebook eza nini tango mususu yo kanina mutu moko mutu wana azwi kaka kombo ya pasengo imulunda afungoli si profil na ye akomi ko komana na makambo eza ba jet eza ba système de jet boza ko komana bino mibale o pasengo imulunda zalaki na toilette te bandeko oyebi bato yo mawa mingi pasengo imulu soki na lobata pasteur nani atala bucha kudia na koyebisa oboy kende nanu kata nanu mandefu na wana na mbanga ndenge lobiata mama Rosalie ezotia salite na ndenge ya kosakana te mbanga na yo komi salite kende nanu kata mbanga et puis toko linga mikolo penza oliaka bien mutu wana ndenge komi mikuwa kitoko te zola kisayete okomi na problème sérieux vraiment ezali mawa mingi lokuta ya boye pona nini bino batata mikolo boza pe na bana boza kokosa boye. Oh, mawa mingi. Papa Botamba to continuer ma solo na biso, s'il vous plaît. A suivi, et on a dit les Congolais peuvent se fatiguer en 2 ou 3 jours. Mais tout est bas militaire, tout est bas mercenaire, bas bêta bango. Après ça, maintenant ils vont se laisser et nous allons continuer. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Là, c'est pendant la campagne électorale à Goma. Et si Joseph Kabila me suit, il sait ce que j'ai dit. Et c'est vrai. Ils étaient tous réunis en conseil de sécurité là-bas. Il avait réuni ces hommes pour réfléchir comment ils vont mater la population. Et je vous ai parlé de Moulounda qui me parle 2, 3 jours, 4 jours avant la publication. Ça veut dire que nous savons ce qu'il y a. Et nous avons essayé de surveiller maintenant, discuter avec les Britanniques, discuter avec le Belge, discuter avec le Français, discuter avec les Américains. Je suis arrivé à cette conclusion que je dois quitter l'Occident, je dois retourner au Congo pour aller soutenir Tshisekedi. Et je sais ce que je vais faire à Kinshasa. Tala kuchakudia tika bilobela ya pamba na Kinshasa nde okokende kosala nini awa kutu na poto kaka lukuta bato basi bayebi yo ndenge okosaka bandeko kaka ona yeba nina mukonzi boy oh mukonzi boy tango coup d'état moko lingaki salama na Afrique biso bato tosalaki bo kaka lukuta chakudia atala kuchakudia lukuta bandeko soko moni moto atiki mandefu esali forme neti omoni masangu lisangu soki ekomi ya mpaka ko omoni ndenge mama ndefu wana ebimaka na se bandeko zwa kaka mbanga ya chakudia ko zwa na lisangu wana ya kokomela tiango na pembeni différence eza te ekokana penza oza komona kaka baza kokosa bandeko boyokaka ta soni mpo na bana na bino ti yo kanisi moto lokola yo chakudia yo zwaki ba information oyo makambo nyonso to Joseph Kabila aza koloba kuna na este na tango ya élection yo vanda kimia yo olala pongi yo ndenge toyebeli yo ndenge okwakulaka na balukuta yo zali na yango ezali mawa mingi bandeko ezali mawa surtout pona bano yo boti bakomona kaka tata na bango aza kokosa ndenge nini bakasa ye bakomi na lokuta boye oyo nyonso tukanga po Tshisekedi arati bokonzi bino balubo oyo boza na poto bozo supporter Tshisekedi valeur esili bosili valeur po ete lokuta eleki yo komona tata mobimba tala ndenge atiki mandefu bandeko mbala liboso na mona ete tata forme mandefu neti mbanza ntomo soki mbanza ntomo ndenge balobaka aza koloba ba makambo ya lokuta bandeko tango ba kamera na ba Tshisekedi baza koluka ba elema ya ba preuve ye tato alobi eloko te avandi kimia ya bombi yango
sikoyo nde aza koloba ete akolakisa bato ke tala boye na lokuta boye bandeko na munoko yango bandeko tala kaka mbanga ndenge esali bandeko ndike lisangu ya kokomela ezali pasi mingi pe mawa soki tozali kolanda biso bakongole tozali kolanda bato ya boye olie topense ndenge nini tokotonga mboka bato oyo bazali kodistraire biso bangoyo abandaka na bamasolo ya lokuta ya Mobutu Mobutu boye nayebanaki na docteur wana docteur yango alobi boye lokuta na lokuta katuka papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Depuis le troisième jour ya moto wa libanda toujours moi là troisième fois, la 10e clinique à Batamaboma, n'a pas paralysé tout le coup à nous. Et tout ça toujours à la recherche à mon ami. Tout ça partout, tout ça Panzani partout. Donc, sur la zone allemande, bon c'est peu. Il est à Congo du Bourguimont. Bandeko, botala kaka bana mibali oyo. Bavandi en Allemagne mundela apesi bango occasion bavandawa balingi kosala te balingi kosala formation te mais tala ba makambu ya babuzobo bazali nango balobi ete baza koluka Joseph Kabila azali na hôpital moko na Allemagne ya wande baza koluka tala babuzoba bandeko ndenge boza komona bango wana bandeko na Allemagne babengaka bango ba Arbeitslosfir. Donc bazali bato moko bazelaka kaka ndenge bino moko kuna bolobaka ete mangoya soki mbongo ya mangoya ekwe alende na fin du mois bamoni mois clair. Donc bazali bato moko basalaka eloko te yango wana baza koboma l'air na bango tango baninga mosusu bazali kokende kosala misala tala bango baza kolekisa temps baza kokende bandeko mawa penza ba information moko ezali ata débouté bandeko papa tindi mwana aya na poto po ete mwana ya kosala aluka vina epe abongisa libota ya famille tala mwana komi kokota na ba masolo ezanga tina ba information moko ezali ata débouté bango bakomi ko bandeko babolingo ndenge balobaka liboma ezali volonté yango tozali komona tala kaka ba Arbeitslosfir tala ndenge bazali ko bandeko en Allemagne soki babengi yo Arbeitslos oyo ndenge tolobaka ete Arbeitslos ezali lokola bato oyo basalaka te bato oyo basalaka te bavanda na bandako bazelaka kaka mbongo ya social ndenge bozomona bango wana ba Arbeitslosfir baza koluka Joseph Kabila bandeko kokamwa bandeko oyo masolo ekosuka wa te baza koluka Joseph Kabila kokamwa bandeko na mawa tala kaka bana mibali mikolo boye tant oyo bato baza na misala bazali kosala mais bango baza kolekisa l'air na makambo ya bozoba tango pe baninga mosusu bazali quelque part bazali ko apprendre pona kozwa mayele bango baza kolekisa l'air na makambo ya buzoba botala babuzoba o babengaka yango ba bêtise botala ba bêtise bato bazali kosala aïe na mawa vraiment ezali mawa mingi pona ba parents oyo babebisa bambongo na bango to bateka ba mapangu po kotinda bato boye na poto baza ko foutre rien bandeko oyo mona penza ba vrai chômeur ya Allemagne ba vrai chômeur bango wana basalaka eloko te 3 jours oyebi ke en Allemagne soko sali 3 jours ozokende musala te oyebi ke ezali neti ozangi mbongo ya salaire mbongo ya malonga pe 3 jours mais bango 3 jours balobi ke basali 3 jours bazoluka na bango kaka Joseph Kabila pona nini pona kolakisa bino ke basalaka na bango eloko te en Allemagne il ne fout rien vraiment ezali mawa mingi mawa bozoba olie bazwa mayele bakende kotonga Congo baza kotambola kaka na buzoba baza komona bango pe mibali ya malonga nzoka batu pamba vraiment docteur on so azalaki angazwa tozo so totalia watu ke suna 11e hôpital merci to bazobela mitu donc to continue kati to soyena ba docteur balobi na biso ke akoki kozala to continue kati to soyena ba docteur balobi na biso ke akoki kozala to continue kati to soyena ba docteur
balobi na biso ke akoki kozala donc tokoti na kati tosoyi na badokter balobi na biso ke akoki kozala bandeko oyo yokaka penza ko moto penza bolole moto yango oyo penza histoire toyokaka ozomona moto avandi bambula ebele na poto mpona koloba docteur mais azoloba docteur balobi na biso tosoli na badocteur tosoli na badocteur mpona koprononce kaka mo docteur il faut ozala mpe kaka na difficulté yo moto oza na kati ya poto balobaka docteur et non docteur. Ah bandeko, vraiment ba congolais bazo foutre rien na kati ya poto. Et puis bandeko, eloko ya mibale. Popo mona kaka ke ba congolais vraiment mawa. Bandeko, awa na poto tozali ba pays développé, biso tozali quand même en Allemagne, ndeko. Ba biloko bazo sala pona kolakisa ke ba yebi pe lo côté ba vandi kaka na poto kaka ndenge to lo bagaite ba tu ba vandi kaka na poto mais esprit na bango ezali na Afrique. Bandeko ba bolingo awa en Allemagne po oyeba ke ata mutu aza hospitalisé wapi oza na besoin se déplacer to tambolaka makoloneti mutu aliboma omoni teke bino nde mutu bobibi bato maboma bobibi penza bato maboma awa en Allemagne okoki kozwa kaka renseignement bakoki kopesa information à partir ya téléphone obengi ose renseigner otuni oyebisi olobi ke non azali na besoin boye bakopesa information mais lokola bayebi na bango te bazali kaka bato moko bavandi kaka na Allemagne bakitaki kaka boye bru ale babandi kolia bambongo ya social bayebi na bango te ndenge tolobaka ete kongola vandi na poto mais alingi koapprendre te est-ce que penza bandeko po oyeba esika mutu azali nani hospitalisé awa na mboka lokola Allemagne un pays organisé oza na besoin banda kobeta makolo kozwaka batrai kokende kolukaluka awa ezali na baplace mosusu ezali central obengi kuna otuni information bakopesa yo bacoordonné mais lokola bayebi na bango te lokola bazali na bango bangoto bobo bavanda kaka na poto baliaka bambongo ya social yango nomoni te alors sikoyo na bino na Joseph Kabila bino bato bozoloba ete Joseph Kabila beli mutu ya liboma na bino na Joseph Kabila nani azali peza vrai mutu ya liboma po bino bozana poto me boyebi teke bako okoki kozwa information à partir ya téléphone otuni un renseignement pe bayebisi bino soki mutu wana azali hospitalisé place bozoluka ou pas mais tala balobi bayebisi biso ke akoki kozala na hôpital ya arène siko toke na arène bozangi ata moyen ya kobenga na hôpital wana arène po botuna information ozomona ke bato kaka bavandi na poto tika bavanda ezali mawa mingi bandeko bakongole bazokisa mboka na biso soni na poto bandeko bazoyeba meme teke awa na poto ezalaka ke avant ya kose déplacer okoki kose renseigner partir ya téléphone bandeko babolingo tozoyebisa bino bandeko il faut boyeba yango ke ezali mawa mingi ezali mawa boza komona kaka bato baye na poto yango na ndenge nini bamindele basilika te bamindele basilika te ndenge nini bamindele bazomona ete baza kobima ntongo baza kokende kosala mpo bato mosusu barente na bango bakataka yango donc bambongo na bango bakataka yango mpona bato ya boye baza kopesa bango bambongo ya social pour rien bato baza kosala te ozomona kaka bilongi ya bato ese beba na badiamba Congolais mawa mingi Congolais mawa mingi Congolais mawa mingi tala kaka bilongi ya bato ngo ese bebi na badiamba oyo mosusu azoloba docteur balobaka docteur et non docteur ofandi bambula ebele na poto oyebe te koprononce mo docteur te vraiment ezali mawa papa botamba to continue masolo na biso komi kosala ngai soni bandeko. Et puis papa Roger nako bakisa lisusu mwa eloko moko yo aussi omona le hôpital nini en Allemagne, un pays organisé comme Allemagne, que mutazali hospitalisé alebino bobimi soki 4 personnes na mwa singa na bino bozako ya po bolobini ni boye sika bogomona Joseph Kabila azali hospitalisé bozo ebo kanga ba singa bino bokanisi Allemagne ezali lokola France bino bokanisi Allemagne ezali lokola Belgique
oyo bokoya bosala bamakambo na bino bino bokanisi na hôpital oyo mpenza ndenge bozokende na singa na bino bokoti mpe bokangi maladi basinga bobimi mpe batali bino mpe bokei mais boyebi teke acte oyo bino bozali kokende kosala ezali acte oyo babengaka yango aller sans retour ndenge bokei wana soki mpe bokutani na moto yango bozoluka bosali acte oyo bosali boyebaka ete bahôpitaux nyonso tu en Allemagne ezali na basystème ya baalarme bakoki kobloke porte quelque part tango bino boyeba boza kolinga bofungola porte eza bloke ti police akoya mpe awambuli bino ake na bino bino bokanisi babiloko bozosala wana eza bakomedi oyo bozosala bino bokanisi ete mpo mona kaka bato bavandi na poto balingi koyeba makambo ya poto bamindele ndenge elekaka te bino bokanisi boye mpe kaka na hôpital bozwi mpe kaka mutu boye tout bonnement mpe boke na ye mpo mona kaka ke boza babolole baarbat losfir bato oyo basalaka te kaka kolia basocial ezali mawa oyo mosusu botala ye bandeko azali moto ya pembe me tellement diambe eleki pembe nyonso to ekeye bandi kokoma mwindu elongi ekomi neti skelete bandeko tokoyebisa bino tokomona bafilme ya ndenge na ndenge tokomona bafilme me bakolonga te baza na pasi papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît hôpital ya Aren ndeto longwe siko batinso hôpital ya Aren tozokende koluka esusu kuna donc oyo nyonso tozosala eza mpo na bino bana mboka biso toza na recherche ya moto mpo na bino mais soki tozwi ye oyo toyoki place nyonso oyo azali tokozwa ye tokomema ye na maboko na bino moko boye biso bosala na ye nini biso tozoluka ye nde toza boye tozoluke partout biso oza bana Allemagne tozoluke partout tozali na Munich troisième jour tozotambola tozoluka ye maintenant tomoni ye na nteme toza toujours na recherche tosola na badocteur bilili bomoni yango donc touti kosola na badocteur na psychiatrie oyo place bato nyonso bazobela mitu bazali alors likambo mosusu yanga na bakisa ke badocteur balobi ke bato mo bawutaki baafrike fo bazala na arène yango moi na minute oyo topete tokende na arène tokende esala makambo oyo eza na arène merci beaucoup tv colonne ndenge yo ozosoutenir toujours makambo oyo bato balala te alors tolingi ke en tout cas bino ya peuple congolais na kati allemagne fo bosala tout partout tozali tozwa ye totya ye singa azonga na mbokasali fo pa te tokosala ndenge basalakatambola mpona mboka mpona ekolo mike mike tokolala te mobilisation donc tous se mobiliser peuple congolais partout aux alliés, na Europe, na Allemagne, partout, surtout comme Sango Bibi Kazali, na Mboka Oyo, Botambola partout, et Sika Bakomi, et nous, psychothérapie. Donc ça veut dire que finalement, vous voyez, ça veut dire que là, ils allaient Sika Batreta, un problème mental. Donc ça veut dire que ça m'a cambo, tel que Botika, Bato, Soubasala. Ils allaient problème à tout le monde. Tous les Congolais sont tellement, Lukaye, Sika Zali, Kangaye, voilà. Ingeta. Wir suchen eine von Solschwarzun in 14, Station 14, so ein Hippolyte Kanambe. 14 Jahre. Hippolyte Kanambe. Ich war schon um 14. Ja. Die Doktor hat mir gesagt, weiß nicht richtig, wo ist die. Oh. Ja. Genau den Namen. Aber Nachname, ne? Ja, Nachname. Ja. Nicht Vorname? Nein, nur Familienname. Familienname. Okay, ich guck mal nach. Ja, danke. Lenga bomona mundela za otala kombo po biso système ezali ya preuve à l'appui. Non moni mundela zo loka kombo na hôpital
Donc na mel dunga porte na bango nde na récemment pour na koyeba ke non soki azali vraiment juste ou azali sauté. Tozo la suite mondela zo beta bana kongo ndeka to yebisaki bino makambo yango soki moto amonaka biso toa bavoyo ifo ayebake aa na faire na bakongo na bafere na bacongolais parce qu'on est tous des parents toa na bana toa na basi awa na poto fona me Hippolyte A-Y-P-P-O-L-I-T. Ja. Jemand hat mir angerufen, das ist meine... Oh, ich glaube, jetzt... Also vor einer Woche? Eine Woche schon. Nous avons tous se renseigner, mais ça là, tout est ça là. Et tu vas avoir n'engagé ni maramongo yali. Vous m'avez dit que tu as besoin de 4 sikang. So tu as besoin d'entrer, mais tu as besoin de passer n'engagé ça la carte wa nikili, n'engagé maramongo yalaka. Ko solo là ko tuna, n'engagé ni po azozo mais qui peut aller kambo. Nous tu allé tu as besoin de 4 nango. Nous va mboka bino mo nous sommes au ya 4 colonne. Jise makuisa, bana nous sommes là, ba chef de file banani, donc tout tambola ba maréchal tous les Alekatuka kende kosala musala yo leo kolegisa tana makambo ya buzoba boza koyokisa bakongole soni na kati ya poto ba makambo ya buzoba ba bêtise ya pamba boza koloba oyo eza ta na ntina te kende kosala musala boye na poto bolingi kosala musala te yango ete mundele lelo akomi kosilika mundele lelo aza komituna me bato oyo bayaka bavandi kaka boye basalaka eloko te pourquoi boza kotambolaka lokola bazoba bato mobimba baye na poto ya nzambe oliozwa ata bato oyo baza kuna na Congo baza kolinga koya na poto apo baya kotanga bato wana nde baza kozwa baproblème mpona makambo bavisa me bato oyo baza batiana na bangoto bobo moko boye bailetre moko boye oye kotondisela biso bango na poto tala ndenge bamakambo bazali kosala ata ntina te oyo bazali kosilisa valeur ya bakongolais ezali pasi mingi pe mawa lokuta na lokuta ki escroquerie pe tondi bino na ndenge ya kosakana te mawa mingi vraiment bokende kosala mosala bozoba nde toboyi mawa mingi papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît ingeta donc tu vas te tout la te donc bino pe bana mboka bola la te boye bake ikamna bino yango ingeta kitoko bayuba très nécessaire plaisir à trop na ndenge bozo engagement pour na mboka ata bozwa lifuta te me nzamba kofuta oza makambo bana bilaka donc nzamba kosala ti makambo pongo eza makambo nzambe Congo mukole ko bongeza Afrique mobimbe ko libération alors makambo oyo tokotika ngo boyite ngati ba bere rouge ya sutamba ba veste te o banini te atona tanga bitumba tina suka neto lobaki jusqu'à la mort jusqu'à la mort tandeka mukete yango wana pe bana bilaka to ebaki le 10 février tokuta na Berlin le 10 février au 3e jour lelo tokomi déjà place aux atam jour to la pe libanda to sa 4e jour donc le 10 février bandeko na congolais tout l'axe balma que non voilà les congolais baza contenté na résultat au bango ba occidentaux ba obimisela la biso peuple congolais pour voter ya Chichi voix à la plaisir merci ba congolais au tout ba en Allemagne ba hier partout au tout en Allemagne a bengami congolais ils ont se senti place au fan dans la congolais tout le 10 février na kati ya Berlin merci bandeko na banzete bino moko bomoni ndenge nini batu oyo baya awa na poto basalaka eloko te bavanda kaka boye likolo ya kosalaka makambo ya babuzoba yango na bomoni ete lelo soki omoni mundele ya koma kosilika mundele ya koma na kanda parce que bato oyo yeba ye na mboka na ye abombi bango apesi occasion mundele apesi occasion bosala ba formation pour lobi bosala congolais lingi kosala formation te congolais lingi kovanda na ndako kosala kaka ba escroquerie makambo ya mayuya
yango no moni ete bato yo ndenge bozo mona ba escroc ndenge boza ko mona bango wana ba aventurier po mona ete ba makambo ngo pe ezaka ya lokuta bandeko bolanda kaka na makambo ba image ndenge botali bino nyonso tu boyebi kombo ya Joseph Kabila Kabange mais comment bango bagoko kende ko luka mutu na hôpital bazo pesa kombo ya Hippolyte bozo mona teke ezaka ba biloko moko basali yango ponini bato ba filmer bango balakisa na mokili eke tala musala toza kosala en réalité ke eloko ya malunga eza na ngote bandeko il fallait bapesa kombo balobake président ya Congo ya République démocratique du Congo est-ce qu'azali hospitalisé balingaki baloba bongo na réception mais bango bazoloba ete mutu moko azali hospitalisé kombo na Hippolyte Kanambe bozo mona teke bato baza ba comédien baza ba aventurier yangona bandeko ba bolingo ba congolais to ebisaka bino soki bomoni ba projecter image bozala kaka na esengo ya koyoka première parole te mbala moko bo bandiko tutuka bo te botali image bo observer il faut ko observer ba makambo bato baza koloba koyeba moto alobi nini penser na ye ezalaki nini akanisaki nini tango aza koloba likambo oyo boko banda koyeba bango bien loko les alaki makamoko babande ko sala ngo bazalaki nde na besoin kaka caméra filmer bango po bazo ba image balakisa na bato yango no monete même na hôpital on a baza ko kende ko tuna kombo ya Hippolyte Kanambe mais non pona koloba ke président ya mboka Congo soki azali hospitalisé wa mutu ya réception ko yeba mais tala kombo po mona kaka ke bazo sala na bango ba aventure et mawana bato bazali ko croire bato ya boye bandeko pona kosukisa toye kokota na lisolo moko tokoyebisa bino vraiment tata oyo na kombo ya Atala Kuchakudia ezali mawa bandeko nzoka nde Atala Kuchakudia ndenge ezali wana asundola mwasi na bana na ville ya Oslo na Norvège et puis problème ezalaki nini tango akomaki na Norvège abwakaki ngunda tango abwaki ngunda aye kosala ke alanda cour ya kipastora abandi kolanda cour après aye kosala nini aye baki te a partir ya cour wana aye kokotisa aye koforme ONG na ye moko kuna boye akotisi ba masolo neti ya nini ya Congo tango akotisi ba masolo ya Congo bandeko ba norvégien na ba autorité lokola azalaki na mwa ba connaissance côté ya Batouana ba eko pesa ye ba do ebele pona Congo azwa ba mbongo wana nyonso tu akima nango akenda na Londres bandeko nde moto ya boya ko yebisa biso vérité akima na ba mbongo ba autorité norvégien ba pesa ye po akende ko sala makambu ba evre kuna na Congo akima nango pe mbongo wana alia yango. Et puis, tala kaka moto aza koloba makambu yemo ko asundola mwasi na bana kuna na Norvège. Bandeko, tomonaka musika yango na ete ndenge ezali wana Radio Zoomel 1000 ezali pona bino tozali kosala ba recherche moto nyonso akoleka na scanner oyo nyonso to akoya kokosa biso na makambu ya Congo o ngana yebi histoire ya Congo o Congo boy yo yebisi biso sava me yebaka ete okoleka na scanner ya Radio Zoomel 1000 toko scanner yo poto yeba bo moto na yo ezali ndenge nini avant to croire na makambo za koloba ndenge toza koloba kaka ete Atala Kuchakudia c'est un escroc tout à fait na banzi ete bandeko ba bolingo bomoni ba makambo to uti ko yebisa bino bozala kaka bisika bozali pote na minito yo tant que Radio Zoomel 1000 ezawana ba diaspora ba kokosa malisusu te soko yo lobi likambu na to ko étudier soki tombone za ya solo totiki yango eleki mais soko ezala ya lokuta yebaka ete okozala stopper na scanner ya Radio Zoomel 1000 olinga te bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangunga nde tokotalisa bino basango to bombeli bino ya Radio Zoomel 1000 merci.
bande ko babulingo na bandi du kolanda émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba basango nini oyo bino mo kozela na bandi te moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo isili ko lobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi te mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini